Nzambe tango akelaki mokili, akelaki mwasi na basili na ye na manzaka na ye. Kasi toza koyeba te, lelo tokoma komona ba jeune fille kotia manzaka kotia basili. Importance nango ezalaka nini? Pe tango nini tokoki kotia basili yango? Boyo kandenge batu balobaki. Wana namonaka sil. Déjà nzambe asali yo naturel. Yo kende ko bakisa so selo mususu pona nini? Ngavo mandenge basi batiaka ndengo wana na sepela nango te. Apart wana toza sona manzaka. Po yo mwasi soki obagisi manzaka. Kosokola na yo eza ndenge nini? Bilamba okosokola ndenge nini? Vraiment pour ngavo ma babilo kana za mabe. Yango zo boma bango ba miso. Yo batiaka basil na ba manzaka wana za mabe. Po basil enano ezo boma miso. Ceux qui osent mal, miso na eza bien te. Oh kokisa 40 te. Okomona lisusu bien te. Maya misu ezo bima nyonso ezo bebisa misu. Manzaka eza pe kitoko te. Ezaka signe ya diable. Toko senga na bandeko na biso bana basi boye baka utilisation ya basil pe ya banzaka. Tango nyonso esenga kateka kakotia manzaka, esenga kateka kakotia sil. Parce que parfois ekoki ko bebisa miso na bino, parfois pe ekoki ko bebisa manzaka, parfois pe ekoki ko empêcher yo ko sala musala. Toye ba ete basil totia kango moko na tango ya bafeti, manzaka pe memma. Kasi bana basi tokomi kolekisa ndelo. Totika eza malamu te. Tobetika kambonda. Tozali toujours awa wabozomo na edification oyo ngambo oyo kei makala na elengesa ngambo oyo kei aveni Kasavubu babengaka yango Mariano ezo kamwisa biso botala motaliboma azwi esika ekofanda pe akolela ba plastique oyo etikala awa bato ebite soki ekomi ndako ya motaliboma ezo kamwisa biso bakasi me kotala bamfula oyo ezali kobeta na ngambo ya ngiringiri potopoto ya kosakana te toyebite burumese ya ngiringiri bakanive kutu eza nango ya kopola population kutu burumese bayebi na bango ete burumese komini ya ngiringiri charge ya mutu eleki ya bateri soki olembi olongwa na ye musala mais selo population balobi aolongwa te po azali ndeko ya tokotanga kombo te po lelo la Kinshasa ekoma kaka bongo tango biso magazi ya Mbonda ekolo tokitaki boyoka ndenge babetaki Mbonda makasi bayakake batala kike babomisa na elanga te balongola bazelo oyo na matiki nyonso oyo etondi ani ozomona banda tozela bango na elanga tina lelo moya lelo tozomona bango te bazosala eloko te me toyebi te mboka oyo eza ya biso nyonso biso ke toza bapeple soki bango babimi biso mpe toye totie maboko mosaleli esalama te soki bango babimi te biso tokotia maboko ndenge nini bukumese ya komine ya ngiringiri kutu population bayebi yo te toyebi te aveni ngiringi ebandi aveni kwilu kokita ti na aveni Kasavubu na aveni Lokolenge ezokamwisa biso charge oyo soki eza ya yo te pesaka na mema yango na omema yango tout ça yango pour la bolingo to bolamu ya République démocratique Congo en particulier ville province ya Kinshasa. Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine Bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba ide ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine Bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo to abordaka basi nyonso lokola politique économique socio-culturel religion pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso ko ba commune ya biso ya Gombe ezali géré. Nous avons un bourgmestre très incompétent na commune ya Gombe avec bango qui ne ko bonga déjà bo sote ko zalate érosion ko zalate parce que bango ba solada ba bisimbi
Et ça la passe de tout le monde. En cas de meurtre, ezali ko salema parce que bandeko bato benga bango ba malfrant o ba yaka wana ko profiter na pona molili esika ba moni insécurité ezali ba bandiko molili ezali obscurité ba bandiko créer insécurité. C'est-à-dire quoi? To yebi c'est ba ko sala bangonde ba ko gérer ba commune. O ezali base ya chef de l'état o yé moko za ya katia ko préparer pona et soutenir ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda partout c'est quand tu la commune na bino numéro na biso zali yangwana yaka benga biso to koyamba yo to ko tata ko solana bino. Na tango ya kala nde toyebaka ke mwasi asalemaka pona kozala na cuisine pona kobota bana pe mobali nde abengamaki na kosala mosala pe na kotanga kelasi kasi lelo elongo na modernisation mwasi pe bapesa ye opportunité ya kotanga pe ya kosala musala ensemble na mobali ya kokamwa ezali ke awa na République démocratique du Congo plus précisément na ville province ya Kinshasa ba jeune fille ebele babosana na bango nzela ya kelasi kasi bakoma kolinga na bango kobota po yango nde ekoma distraction na bango ya makasi okomona ba jeune fille ebele kitoko na nzela pe okokanisa lobi atonda mayele mingi ba jeune fille ya 12, 15, 16, 17, 18, 20 ans okokanisa on dirait bana oyo bakendaka kelasi nzoka nde bakendaka te me kasi bakendaka na bango kotambola bitambola nyonso wana kaka pona koluka bana tango biso Mbonda Ekolo tokitaki na terrain boyo kandenge ba mama pe ba papa ebele babetisaki mbonda mwana nanga tika nzelo eza nzela mabe tanga classe azoboya te puis na yeza nikola linka ba mibali ko bimeli banda kola le banda zo bota ka oya zo bana sa zo ngoti siwe ba parents ko sango na waza mwana na zo pesa ya tala batangu ka bo banda bo sala kimia ozana kimete ozaka ka sho siwe bota kaka ma fille ebele soki bakomi lokoso to bakomi bota eza po bakomi olanda iPhone na kabelo oka bakomi kolanda ba iPhone na kabelo nde komotinda bango bazwa bazemi oyo ayebi kutata te fille moko omonaka 4 mibali 5 mibali bafille mosusu basente azoyeba mpe tata te mpona nini alandaki elengi ya iPhone kabelo okotasomba lipapa okotasombela ye boye okotasombela ye boye yango komosala bafika bota pambapamba na yango tokosenga kaka na jeunesse congolaise botika bitambola botika baloyenge pe botika bibota botanga kelasi pe boyoka batoli ya baparent parce que yango nde ekosunga bino boye bakokola malamu pe boye bakoasire jeunesse na bino olie lobi okoma kosenga okoma kuluna okoma na yo mwana ya balabala et pourtant koza na baboti pe oza na opportunité siko ya kotanga yokela baboti na yo pe landa nzela ya kelasi po yango nde ekosunga yo lobi pe na bino baboti boyeba na koasire éducation ya bana na bino parce que lobi bana oyo bakosala fierté na bino pe bokobetela bango maboko biso awa na Mbonda Ekolo tobetisi kaka mbonda. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243
89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Tozali awa na commune ya Maluku, précisément na village Mouchene. Esika wapi population mazo souffrir makasi. Botala awa wakutu mai ezalaka nango te, bekoli ya malunga pe ezalaka te. Population ya village oyo bazo souffrir makasi. Ata fufu wazali komona avant basala yango esengeli bakita ti na mai ndombe. Mai ndombe ngo pe ezoboma population makasi. Toyebi te population ya village oyo bakosuka ndenge nini. Courant kutu ezalaka nango te et pourtant courant eleka na village na bango. Bazo senga ba partenaire ba meka kosunga bango ata obotaka ba forage. Bazo senga ata forage moko mibale misatu ekosala bango kitoko makasi. Commune Maluku na quartier Dumi village Mutiene na groupement ya Mbakana. Toza penza na boulevard ya Bandunduvi. Toza penza na passe mingi ya kolelepa ya leta ameka kosunga pa tala biso. Toza na passe ya mai na mboko. To foto lungwa bato ke toka mai na mai ndombe to ya komata. Tala ti mo mto to ko bemba mwana lelo moni bato bele boye. Ezaka ba difficulté ya mai. Surtout zaki na mai mutana pompe na ye awokeka che cantine na toki asoko bilamba soko nzoto. Ba makama ya mai ndombe na pe msoko bana kokima biso. De deux toza na problème ya courant, leta courant yango eleki awa. Courant oyo kena bukanga lonzo yango eleki awa. Courant kena bana no ville yango eleki awa. Ameka kokitela biso pe courant oyo to mona appelle ko la bato. Tokosenga na gouvernement provincial botala likambo ya village Mutiene ezo sala pasi makasi bibembe komi ebele na village oyo ndenge mozali komona bato batondi boye ezali suti ya mwana mobali moko akendaki kosokola mai ndombe akendaki esali kitoko te dossier pe ezakaka chiffre po mai eza pasi. En tout cas papa eza kulika bakolobela te tolembi ya kolemba courant soki doki 3 jours tozo manquer courant aussi le temps tozo futa ba facture d'abiso normal tozo futa ba facture d'abiso normal en plus ba biso système ya prépayé wana mais tozomona réalité moko ezosala mate au juste courant ngo biso mo bakolo mboka to bénéficier nango te mais la bamboka mso libanda courant bazala ngo air nyonso Brazzaville la pamba a courant kenda lokwa awate ba délestage ne paye tozo ebate au juste snel ngo ekufa ngo oto ndenge koto problème na courant eza kaka passe mboka ngo oyo eza ya biso eza tozana mboka ba payo tozana kata mboka na biso passe na passe souffrance na souffrance makamnyo so kaka mabe tozana problème ya courant très sérieux parce que batiaki biso na courant prépayé mais courant bandaki nango bien depuis 2018 tozaki na biso bien makambo c'est normal mais chose grave courant prépayé et commis na ba délaissage tozo somba ba crédit tozo tia mais courant ezalaka te donc tozo ebater registre l'État a yebi makambo bien yebité ameka kolandela nanu bato na bango wana ya SNEL wana ba CV wana o bazui ba courant ba PSPC ba machine ba chambre de froide par-ci par-là courant ils a détruit ba activité zo sala masu malamu te. Est-ce que toyebaka na organisme ya corps humain ezalaka composé d'environ 60% ya mai na français baloba l'eau c'est la vie. Mingi mingi tomitunaka mai eza na importance nini? Toyeba ete mai eza nécessaire pona komela lokola pe pona kolamba biloko kobongisa misala ya ndaku pona hygiène pe lisusu pona ba soin pona bato oyo baza kobela tango tozomela mai to eliminaka une grande partie ya ba déchets na kati ya organisme na biso mai oyo to bengi na lopoto o eza kosunga pona fabrication na makila oyo eza ko apporter oxygène na ba organisme ezo permettre pe fabrication ya urine oyo to bengi masuba ezo permettre transpiration oyo to bengaka mutoki oyo eza ko permettre ko nettoyer nzoto na biso na ba impureté na yango esengi na être humain à consommer na mokolo aux environs 2,5 litres d'eau toyeba ete mai eza ko apporter ba nutriments essentiels pour na bon fonctionnement ya corps humain ezo réguler température eza ko favoriser élimination ya ba déchets pe toxines na nzoto awa tokoti na saison de pluie
na ba moi oyo ezobima awa na ville province ya Kinshasa toyeba nini oyo esengeli na biso tomela biso awa tobetisi kaka mbonda. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda Ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda Ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda Ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097. Na Mbonda Ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Likambo ya excès de vitesse automesala koloba tangi surtout dozaka ko continuer koloba parce que excès de vitesse sa contrôle ezali comme makama ya ndenge na ndenge. Botala lokola Jeep oyo couleur à bleu et uta ki ba côté centre ville ezokende côté ensele mais la vitesse qui selle la moko ya blagité ezala ki mokola samedi na butu na se ya mvuleza kobeta ko sutu ko kaka boy ay komi coach sana se ya mutu kamnene o man ezali ya kokufa e bala ko kende ngona ba voyage na bazela ba bandu nupe to bazela ba kwango population nzinga bayoka ki passe pe mawape baye ko tonda ba ko tala bo chauffeur chaos technique akufi sur place parce que accident yango ezaki ndenge moka mabe makasi kade bozo na ba image oyoyo biso magazine Mbonda Ekolo tango tokobaki na batongo parce que bayebi kezali to ipelus ya bakozi ya mboka babenga ki biso ba 1h du matin mais to na tongo sek ya tokuta boye déjà batu batonda mipe ndeko asi azokisaki molimo epa ya nkolo nzambe kade bozo na ba image oyoyo la police pe zinga le kola bazaka la mission pour protéger les biens et les personnes bazaki pembeni bazaki balobatel boso ya caméra la biso bon tout ça on a scellé na quartier domaine avec péage parce que péage est seka amieux zalaki kufaki na balabala monene car na tango ye amoni kanka liboso na ye c'est de mbangu asimbi fois plus que mandat ko kota na sia nini ya mutuka tambule zobeta wana parce que biso la police ezali ko battre la population et to moni mo mutuka kotika pidi wezate de to kadera mutuka na moye wana tout c'est là bato qui les doit passer au sala constant sur le terrain après pour faire corps et na moko to rolo ba pona ba chauffeur na nzela en tout cas papa mais là to kumba pona eloko moko awa na moni vraiment mwana mutango mususu o vitesse oyo okoma boye ya pasi makasi 10 mètres fait camarade 10 mètres de vitesse ne mabe 10 mètres banda kuno ko kwa kataka mino mopandité donc si na se amutuka bala kuba kwa na maîtrise awa tokobelela na ba chauffeur tango ebike ozala kwisi to oyebi ko to sentir mal à l'aise balamu hôtel misa mutuka no lesika moko ozela titango koma calme ndé o continuer voyage na yo soki pe monique nzela voulait ko beta sekeli ko tambolaka na ba vitesse moko ezali suffisant de manière que et permettre yo okoma na destination na ndenge sekeli talo kandi ko mobale azangi sibo moyene kaka boy abungisi yango likolo ba vitesse pe bozo komona ameka kanga fois kasi fois et simbakité ya boy esali pasi awa to betika Mbonda République démocratique du Congo mboka ya Patrice Emery Lumumba mboka ya prophète Simon Kimbangu mboka ya prophète Sanier Raphaël Alaver mboka ya Laurent Désiré Kabila mboka Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Kungwendu Wazabanga mboka ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mboka oyo Joseph Kabila Kabange pe a dirigé yango pendant 18 ans mboka oyo Alain Dewa mboka ya bino bandeko bozo nanga partout bisika bozo mi botika ete kimia kolonzambe ezala o mabota mabino journée lelo ezali journée moko juste tongna sur la radio muke
pour le PC de programme au Etali Mbonda Ekolo magazine d'actualité. Mbonda Ekolo c'est un magazine moko bo pesa ngo confiance parce que tout ça la nyo sur ça la musala moko purement professionnel. Tout ça ka information, tout ça ko traiter en avant que to diffuser en. Cela veut dire tout ça ko respecter ba normes journalistiques. Mbonda Ekolo tellement bon monde la ka bolanda ka moto 5 na bino bandeko. Bon continuer toujours à s'abonner massivement la chaîne YouTube de Mbonda Ekolo officiel. Plateau où vous allez comment là, vous allez plateau à Mbonda Ekolo. Vous allez plateau à chaîne de télévision Moussou vous allez plateau à Mbonda Ekolo magazine d'actualité. Tout ça ko bien la bino bandeko. Ba problème où vous avez yango, vous avez besoin de la chaîne de télévision. Ba problème où vous avez yango, vous avez besoin que toi y na plateau oyo. Et quand vous êtes dans le plateau mouké, vous avez un plateau na sikoyo. Vous avez plateau dans la télé, mais il change de modèle. Plateau oyo so vous avez besoin de yambayo. Il y a problème peut-être mais là qui yombongo peut-être il y a parcelle, to ba escroca qui yo, to ça problème moko peut-être ils ont déranger yo, vous avez besoin ba autorité ba eba. Vous avez problème moko ça c'est activité na yo. Vous avez besoin mokili eba. Vous avez peut-être la ba campagne moko lokola ba église. Nyo son problème tout boza nango ezali ko toucher bon moya biso bato bo benga biso Mbonda Ekolo na numéro o bozali ko mona wana vous êtes toujours prêt ya ko servir bino avec impact d'idéologie avec beaucoup de professionnalisme tout ça ko leka na 4 chaînes de télévision actuellement entre autres Miel TV chaque jour 19h juste puis 10h30 tout ce qu'on signé sur ba contrat monsieur Swasika. Tout ça, on le calapena HW chaîne ya honorable Henriette Wamu, autrement chaîne Bakomakala Sungoy Wangoy ou bien HW chaque jour 19h45 p 20h15 c'est ce qu'ici. Peut-être les canards rediffusion zali 7h juste et 7h30, 14h juste et 14h30. Tout ça Shalom TV, bon ça programme nango bientôt là, peut chaque jour permanent sur YouTube na biso Mbonda Ekolo officiel. Mbonda Ekolo ezali entreprise tant na sabino ezali toute une entreprise. Au ceux qui vous pèsent confiance jamais beaucoup aux déceptions en Mbonda Ekolo. Pourquoi? Tout ça va technicien purement professionnel locaux là. Tout ça Wilfried Samba, tout ça Benjamin Kilunga, tout ça Egrid Mateta ingénieur Ouassimi réalisation en montage et édition tout au ça la Mbonda Ekolo. Donc même si on y a ça sport na yo on a besoin de monter en haut, to ba réaliser le sport. Biso moko Mbonda Ekolo to réaliser en haut. To ça le sport na yo oh jamais au kozala déçu. Tout ça là, Gédéon Kambundi, Ozali reporter ya Mbonda Ekolo, yekutu actuellement tout une émission, ala siko na partie à Kasai kuna, na grand Kasai, azako tambola ozo sida soba élément kuna, tout bozo la nomi na chaîne de télévision, c'est à travers Gédéon Kambundi, Ozali reporter na Ozali kuna. Tout ça là Yannick Kaloso, Ozali ba reporter ya Mbonda Ekolo magazine d'actualité. Côté sikoyo, otali ba journaliste, tout ça ba journaliste auto travail na bango. D'abord ngamoko Alain Dewa, nazali wana. Tout ça na Medrine Kambembe, maman Medrine Kambembe boyebie. Tout ça na maman Charmela Mbondo boyebie. Tout ça na Evelyne Makola boyebie. Pe ba collaborateur baza ebele o ba rotike ya biso ba élément ya ndenge na ndenge to likisa Mbonda Ekolo. Bo pesa biso confiance. Tout ça na bino bo pesa biso confiance. Oza acteur politique. Ozali ndeko bandeko ya confession religieuse ozala asbel ozala ONG ozala fondation ozala boutique na yo ozala ba entreprise na yo to posta la ba entreprise quelque part ozali ndeko ozala besoin que ba activité na yo ba sport na yo ozala besoin ba publicité ça les mapona ba mombongo na yo ezomwa levir et vimba ozala chef coutumier to posa ta famille ba chef coutumier ozala besoin tout une ma problème ozala ngo ele kana télévision benga biso Mbonda Ekolo to sala le musala avec honnêteté to sala ka TV ba WhatsApp te po bande ko mingi ba journaliste bozo mona ba comment journaliste ba sala ka musala la bango mais akoya asali reportage pas na bino a filmer yo to bosala ya émission mais okokamboka atindeli élément na WhatsApp non voilà yango azu même logo tala niveau comme azu même logo ya chaîne mo quelque part même ya chaîne nationale RTNC a type logo pour télécharger d'internet a chaîne logo moko boye wana la kati ya chaîne télévision quelconque a de la WhatsApp yo c'est rassuré bige oui ah le menanga le cas la télévision zone a cosiné yo a escroquer yo ba escroc ba commis trop dans monde o ya média ba biso Mbonda Ekolo
na ba RTP Sarabino sur bo la télévision beaucoup na biso na télévision tout ça musala na biso avec honnêteté et professionnalisme bo peut ça biso confiance parce que to retourna Congo ensemble avec honnêteté to retourna Congo na bolingo na bomoko na o Italie actuellement c'est boye baké mboka na biso Congo ça ko passer ba moment moko très très difficile ba moment moko très très critique on ko ba même. Mais il faudrait qu'on ait baqué. Ba pays nyonso ya mokili avant bazwa kimia. Ba pays to mokili avant ba comme niveau ba komeli ba pasaki na ba condition moko ya pasi. Mutu mota bosani France pe comme en France ba munda guerre à Satan. Oto ebike. Tout le monde na ba histoire nango. Bo monde nango bino moko Jeanne d'Arc ne ba brila kay ba bomaka ekutu vivante. Tout le monde ka Hitler nenga kanaka mokili. Le oyo tu veux l'en Chine pour le Chine et commander le oyo comment est-ce que Japon a menacé la Chine pendant beaucoup de voula Japon a dominé sur Chine bon moi la suka Chine le cause ma belé na ai kolonga biso be Congo le ofto ebake tout ça ko bunda na ba paya na banguna bazali ebele banguna ebele bazo trahir Congo bazana kati ya Congo banguna ebele ya Congo bazala kati ya Congo bazala kati ya administration publique bazala kati ya politique bazala kati ya ba religion bazala kati ya ba musique bazala kati ya monde de journalisme et médias bazala bisika nyonso tout munguna azali fukoye bayango ba tozo bungala bango bazala d'abord na kati na biso même la kati ya présidence bazala ebele ba institution ya mboka banguna wana pe bango ne bazala ko trahir le oyo ba position surtout oyo ba institution ko luka ko ça pour to luka to gagner et tumba oyo mais biso c'est to ebake problème ya Congo est ça ko concerner mutu mon côté problème ya Congo est ça ko concerner Félix Tshisekedi mon côté problème ya Congo est ça concerner Martin Fayulu mon côté problème ya Congo est ça concerner Alain Dewa mon côté problème ya Congo est ça concerner Yona Ngai un vrai Congolais fait des problèmes ya Congo est ça concerner biso ba billet vert et comme il est ko tambola partout pour la ko luka somba conscience du peuple congolais de manière que tout trahir mo canabiso oui il y a solo pas ces alliés pas ce que makasi faut baki bientôt tout kota la victoire tout côté la FRDC na biso tout côté la ba décoloration patriote ba wazalendo tout côté la bango parce que bazoko bomba nzoto pour luka kibia et contre la mboka oyo mais le ko bango na bazali ya trop bazo sala ba trahison pour le toujours bebisa ba plan tout zali ko salema congolais sengeli to lamuka to le la distraction to le la pongi to ebake to ça ko bunda pour te sauver Congo une fois pour tous to ça ko luka pour te sauver Congo la bimbala moko pour la libela soki to ça bo moko to ça la bolingo to pesi boyokani Congo kolonga bande la biso misusu wa trahir ya Congo loka ba corner nanga ba trahir déjà Congo na ba bazo travailler na yelongo ba trahir déjà Congo na ba politicien belé ba la kati ba si ba trahir Congo parce que ce n'est pas pour rien moi la mboka Christophe Mboso le baki abisa ba député bobi ma la kati ba groupes armés c'est parce qu'il y a même des gens qui sont dans les groupes armés au bas la kati ba institution mboka mais mbonda c'est comme elengi comme que na suka lango tous ont la confiance que et tumba oyo tokolonga yango merci et juste conscience en moquer la personne no bandeko interpellation dans ce bino bon continuer toujours ko pesa mondeko le confiance na ba chaîne ebele otozo ko lekana lokola na Miel TV na Shalom TV na HW TV ozali ngoyi wango TV pe na chaîne YouTube so monde école officielle en attendant ba jour monsieur zali ba jour zali ko yato ba encore deux chaînes pour permettre bozo rabiso na ba temps réel avec impact na idéologie na tengebino ba ndeko travailler na kata monda ekolo eza lokola Benjamin Kilunga Wilfried Samba Igri di Mateta Yannick Kaloso PGDO Kambundi côté ba journaliste tozana Alain de Wazali wana Medil Kabemba zali wana Evelyne Makola zali wana pe tozana Charmela Mbondo na ba collaborateur ebele ba répondre à chaque fois ce que bomoni qui vous avez vraiment besoin de ekolo bobenga so ba numéro wana to évoluer na bino avec beaucoup de professionnalisme ce que sur azongité tout terminer prochainement là ba édition la biso musu ya sika mais bon continuer toujours ko s'abonner puis ko partager la vidéo la biso
partout na bandeko bisika oyo bozwami kolo nzambe abatela biso pe abatela République démocratique du Congo abenisa biso po tolonga etumba oyo po toza vraiment balongi. Je vous aime beaucoup plus. Bye.